Mbote na bino bandeko batali Ariette Kilumbu Shembo TV News. Tozana news avant la bana news nanga nazopesa mbote na ba ya mwasi ba ya mobali nyonso baza abonné na chaîne nanga Ariette Kilumbu Shembo TV eza ba bakselinga 1+1 na musana na ngai. Open nyonso amiyebi ke atala kanga mina na mi abonné te. Pesa mokolo na liboso ya kotala ngai. Please bomi abonné ba ya mwasi poto sa musala kitoko tozo meka. Lelo lisolo ezali tozopesa ka ba news tozolobela pona Pasteur Alpha azan Afrique du Sud. Pasteur wana azali kosekwisa batu. Azo sesa malade. Oye ko étonné o ezala news na top na réseaux sociaux batu nyonso pesa ba mi intéressé nango ba chema to ina kati. O te réseaux sociaux ezoloba ndenge azo sekwisa batu. Ezali na groupe o bazo finga balobi azandoki aza sorcier ezali pena ba oyo bazo kondima ke ya solo te pasteur wana azo sekisa batunangu ya nzambe parce que miracle nzambe pe ezalaka ba misusu bazo ndima te ke miracle nzambe pe ezawabi azandoki il faut gouvernement ya sud-africaine bakanga ye na musala azo sala po aza sorcier yango ndeza na top na news na réseaux sociaux mikolo oyo metomoni balobi ke bazolukise na gouvernement oyo ya Afrique du Sud pour bakangaye mais chose étonnante tomoni news ebimi président Zuma ya Jacob Zuma ya Afrique du Sud ayambiye na esengo pe asepeli apesi remerciement na ndenge azosalisa na kati ya mboka na ye pe atie ba prière pour n'amboka ne président teni boso apesi merci alobi ye pe na église ne ko sambela botala lolenge bayambaki ye nde news ezo reni na réseaux sociaux ba fingi azandoki akoki ko sekso ba tuté azo sekso na kisi mais ezalaka na mokili ba o bazalaka pour na contre mokili mombati ba kozala contre yo to pour bolanda to tia mwa image muke botala na église na bango ndenge mwasi ya président ye wana bazokota bangwana bazokota pona ye wana pasteur ye na président Zuma na mwasi na ye bangwana ba ye na église ya papa oyo ya pasteur oyo azo sekisa bat na Afrique du Sud o bato ebele balobi président Zuma ye wana mutabo bakokanga ye to ba pasteur bakokanga ye te donc boye bake miracle nzambe ezalaka Zuma na mwasi ne bangola ba l'église boye bake na mokili soko zo sala eloko ba pour na contre ba kozala mais na réseaux sociaux et régner ndenge bakokanga ye wana pasteur ye wana bazo sekisa batu bazaka bato bako lingayo na bako ozo sala satana nyonso totikela mona maboko nzambe po nzambe nde ayebi nini te musale ne azo sala yango nde news alelo bandeko tozana mingi ta koloba news ezo renye nde yango wana ya pasteur o ya Afrique du Sud o ya zo sekisa batu donc tozana o toko jugete ba o ba boyi ba o balingi totikela nzambe yemoko akosukaka soka zaki kosalela nzambe te ya solo nzambe yemoko akozala akopesa e punition na soki alukuta nzambe akopesa punition na soki te ya solo nzambe akobénir de plus donc ne jugez point ba o baza pour o baza contre totikela nzambe asala pasteur Zuma yo ana yeti na église po toki na ba réseaux sociaux il faut bakanga ye bazokanga ye bona boye tomoni contre bake ko yambe pa président Zuma Jacob Zuma ayambi OK bandeko na 5 bo kota kaka bo mi abonné po to zoka ba news mususu asika o ekoya na réseaux sociaux ba news ezaka nyonso pas de polémique ezande news tozopesa yango wana bay boko tabomi abonné mingi boko takota bomi abonné baya masna mobali lisolo ezo renyeka na internet ya pasteur oyo azo sekwisa batu bolanda suite ne bayambie